bonsoir na babone ya Kelly Joyce TV ça dépend ya R oyo boko landa biso na bandako na bino lelo vraiment toyo kolobela ndeko na biso vraiment oyo azopambola biso na banzembo kitoko pe mongongo kitoko onzamba pesie na kombo ya Ronick Lukombo bandeko nanga vraiment témoignage oyo auti kopesa esali pasi ngai moko na leli tokochela bino témoignage oyo ndeko na biso Ronick a témoignaki bandeko nanga soki oza mutu ya mawa oza mutu ya émotion kende déjà koluka papier mouchoir fanda wana oyoka vraiment témoignage ya ndeko na biso esali vraiment pasi makasi nzambe apambola bino tolandi. Voilà, wana musali na nzambe le frère Ronick azopusana tozobetela nkolo maboko makasi. Acclamons très fort pour notre frère, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Merci. Avec na banda na pesi merci na ange ya église oyo parce que sika ona naza bapesa rango batu pamba te soki apesinga seke nzambe na ye alakisi eloko moko epananga ya mibale napesi maître nanga papa nanga asalinga surprise papa Emmanuel tango ye alobaka nakitaka nayokaka ye voilà tala misala oyo ezomonana na nzela kotosa ye napesi ye merci bisika azali napesi merci na pasteur nanga atako aza musika afongolaki motema po aliberenga na ya kosala musala nzambe pasteur mayala bisika aza nzambe amona ye pe napesi bino merci ndenge bozo pesaka ngai tan naloba pe boyoka ngai. Voilà, tozo continuer ko témoigner nzambe ko tatola monene nzambe nakoyebisa yo ata omoninga nazolela nalela capacité mais nalela katango namonaka grandeur ya nzambe parce que bisika oyo azui ngai motema na ngai eza témoin ebele babotamaki malamu koleka ngai na mama o bazalaka susu te soki ngai bazobomba nga kino lelo eza pote molimo moko ebika awa na Kinshasa. C'est vrai boyokaki témoignage nanga pe nazokende kosukisa yango kopesa ba detail ya suka pito gumba melankolo eye asala oeza volonté na ye peut-être totangaki na mukanda na lobaki totangaki te mena kosepela batanga yango na bandeko bazolanda biso na musika baye ba place nazwaki makasi place oyo esungaki ngai pote nalongola confusion na makanisi nanga parce que so maloba ya nzambe te mbe nazana nge eloko pamba na mokili oyo parce que ni famille ni bato mokili ni ata bakonzi basungaki na bangonga te be nalingaki nazala nanga papier ya pamba me lokola nzambe aza bolingo nde na nzela na ye alokoti ngai pe lelo abimisi nga na miso ya bato. Voilà bokoyeba place nazwaki makasi botangela nga Jean 9 premier verset. Jean chapitre 9 verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit:
ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Place makasi nanga eutaki yangwana. Parce que na bando yeba te fi nanga na kusala nini. Na lobaki yango lobi. Yo ozana makoki peut-être outi kosala, outi kobunda koluka. Mengai eloko nyonso ifo basalelanga. Nyonso fo basalelanga. Maboko eza na makoki te ya kosala ba mouvement oyo ozosala. Ni makolo eza na makoki te. Kaka oyo ezosa musala eza munoko nanga. Me yo oza na makoki tina zaboye naza na kompani moko te bakoyambanga. Eza te. Do soki pona mokili naza inutile na société. Naza na esika te na kosala. Ata na tiangi esika eza te. Sikoyo kanisa mutu ya boye nyonso basalela ye. Sikoyo aza na esika te ya kosala. Kanisa zwa yango na makanisi ya bomoto. Nako vivre ndenge nini? Zwa nano batu balongwa batu bazala te. Vi nanga ikosuka ndenge nini? Parce que nyonso fo basalelanga. Vi nanga ikosuka ndenge nini? Vala ebandaki komemanga musika. Epona kotala ete na botama na tambola. Me pona nini fona koma na ba station ya boye. Ya des fois yo susu ezana ba moment moko osantaka nete okomi abandonné. Osantaka lokola nzamba yebinga te. Ndenge nga pena banda ko santi te nzamba yebinga te. Parce que son nzamba yebakinga akokaki ko permettre te ba bibon ya pamba. Il faut ikomisa na eta oyo. Ezala ki passe ponanga. Voilà tango na bandaki kotambola na eloko moko oye eza impossible na kati nanga. Meme po batombola ngai batianga na chaise na bando yoka kasoni. Na bando yoka kasoni. Nyonso yanga na bando yoka kasoni. Tango na kotsaki biloko wana. Ese kisona lingi mwasi. Mwasi akolinganga. Lokola na kotsaki baduti wana. Kombe de basi baboyanga. Bamonanga eloko wa pamba. Kombe de basi. Parce que na âge na zanango na makanisi nanga na bandaki kokanisa deja fona zana mwasi na ndako. Me combien ya basi basali sanga bavanti pona nini bamona nga na za inutile oyo akosalela ngani. Tango na ye na matadi na komelaki na ndako atanti na yaka na mambongo wa muke na lobi na luka ata moye na tika kata mwa petrole na zwa moye na kangisa mwa biloko pona luka ata studio na fanda na leki na futela kapona sala musala nzambe. Na ndako atanti na vanda kika 1 mois, 2e mois balingi susuti. Verba 21 bana na bango bazo benga nanga. Bima osali la biso nini? Osali la biso eloko te. Toyebi na biso peyo te. Bima na yo. Ba benga na biso verba 21. Nano na yebi matadi te nini te. Nazana mutu te o akusunganga. Na zeli ti tongo etani babandi ba demarche na mafi mbongo nazalaki nango. Nazaki na swate ona luka moyen
na luka ata ndako moko boye matadi bato ebele bakenda matadi bayebi matadi ezana ba place mususu na matadi eza impossible na kokoma kuna te. Voilà bandako na matadi ifona zwaka ndako eza pembeni ya prince. Bien ndako eza na nzela moko eko permettre nga na koma tina ndako. Abandako bongo ezalaka pe primo susu. Mwambongo nyonso na zwile yango ndako. Na misombela kadra moko parce que na bandaki mwa ba ekonomi na sana mbetu te nini te na zwi dra wana na koti na ndako yango pe na zwi yango na volonté na ngate na kezwa ya munene mbongo nyonso esili bo après tout na ko vivre ndenge nini. Église moko bayambanga bameki neti kondima kozwanga en charge ba futela kanga ndako balukela kanga meme loko kolia. Mais l'église yango premier mois basonginga, deuxième mois ba tiki na debrier na ndenge nanga. Parce que ndenge na yebisaki bino tiala etananga na ko debrier ndenge nini nazasu na mbongo te. Voilà ezalaki pasi ponanga tamoko boye moi mobimba to su eloko te na pokwa na sangisi mai na mungwa na meli na lali. Ekomela kinga na moma moko na komi na posa na zonga. Melokola na bimaki na mboka na conviction inanga ite meg na conviction ya Nzambe. Molimo moko ezoe bisanga ata pasi zala kaka Nzamba kosunga. Na sufra kita mulai ya mulai na leki nanga garantie eko sila babandi pe ko benga nanga na lupango. Ai komela kinga pasi makasi. Komela kinga pasi. Nazaki invité na église moko songolo. Na église basundola kinga balingika na travailler mais balingi ko sunganga te. Et puis ba pekisinga na bimaka te. Bosoki na bimite na église mususu ta mususu bakoyokelanga mawa. Na ko vivre ndengeni. Na bima na yemba na église wana apesi témoignage batu ba zaleki touché basunginga na mbongo moko. Na iko zwanda ko quelque part. Ndako na zwaki ta na soyemba ezaki na pasteur moko église ango église ya ba missionnaire zalaki pembeni. Pasteur wana so na zoyemba abanda ko zala touché. Jo muso akutinga frère soko zoyemba na santa ke loko moko na nzoto nanga. Est-ce que tu ko invité au na église? En tout cas na tawana na osale la Nzambe mais contre na tala pe batu bako sunganga. Na ndimi ko kende kuna na yembi pe basunginga. Pasteur wana lobi en tout cas nga église awa ezo simba te il faut yo sa musala Nzambe awa. Na raisonner place na komelaki kutu basunginga te bino nde bokosunganga. Et puis eza lolenge na ngate na tambola na l'église nazo bebisa réputation na ngai mais lokola nazaki na choite na yeko ndima kokota na église wana tangu na koti na bandi ko salela Nzambe kuna réveil ya makasi yeko kokota na église groupe église mati pasteur alukia changa neti proche na ye bitumba ye na kati église. Koma mutu ayeka kakala te akoma koleka bisoto ya kala ba menace bandi soki nazaki na makilia makasi te so nazaki te na bilaka na nzoto nanga mbele bagania kinga na église wana na monaki kaka solution te ti mokolo moko na fandi na lobi Nzambe na kuvanda nano na ndako na yeba volonté na yo. Tango na fandi na ndako nazaki so invité na église ya prophète moko boy. Tango na kiena prophète wana soki na zoyemba nazo témoigner Nzambe na banda koloba Nzamba tikelanga reste ya tikelanga eza munoko eloko kana bandolo baka yangwana. Tango na kota na église wana
na bandi kosala musala nzambe asalaki bamiracle oyo namona nano te na vi na ngai. E alatisi mutu moko molimo akomi 4 page ya maloba o nzambe bando dirige ye akoma. Page ya liboso nzambe a corrige ngai alobi kolobaka susu reste te, parce que même na kati église oyo eza na bato ebele baza awo eloko na tia kati na yo baza na ngote. Et puis yo oza référence ya famille na yo, na nzela na yo famille na yo ekoyebana. Et puis alobi na nzela na yo eza na milimo na ngai ebele ekozala sauvé. Tango balobeli nga bongo pasteur wana lingaki nasalela nzambe kuna, tango monaki makambo minene o nzambe asalaki, me nazalaki convaincu te. Ti molimo nzambe ezongisi nga na KDC la bonne semence. Tango nakoti kuna ba orientation ti nazobundana kosala musala ya nzambe, me nazotatone kosala musala nzambe batu bakosunga nga bazate. Nana famille pauvre natika baboti souffrance. Meme nga moko so na beti tu nakende ko visiter bango okoyoka baboti mawa. Tosana lupango moko kuna, lupango wana ndako ebeba me bavanda kaka na ndako wa bongo. Soki mbula makase ye ozobanga okosanga bato ezalaki pasi. Alors tango nazui chambre salon natiali nazwa mo cabine nateka ka crédit moi ba papier moswa nalobi lokola nazwi boye tuka na souffrance oyo bapara bamoni malamu nakufa isika moko na bapara nake kozwa bango tobota ma 6 nga na sa liboso please bapara nanga toza 8 na kati ya ndako. Alobi tokokufa isika moko nake kozwa bango banda nazwa bango ti lelo nazana bango. Papa abanda koluka musala ti lelo musala yaka te. Papa tianga asala be fort nyonso musala yaka te. Do soki kolia baliaka na nzela nanga na ya muke o nzamba zo pesa nga na nzela koteka. E so tali lupango na futelaka, sino nakufanda na bisika bongo te, me tovandi po tozozela tan ya nzambe. Alors tango na yeko comprendre ke nzambe alobaki na nzela nanga akotalisa monene na ye na mokili na changer na place na bandaki komi mona naza handicapé. Nalobi te nazalaka handicapé te, nalobi nazalaka handicapé te. Na yeko comprendre na raisonner nalobi ezana batu mosusu baoluka kisi po basala succès na mitiali. Nalobi etiananga eza mpungu o nzambe atiaki po na epate na monde po batu ebele babika. Bandatia wana confusion elongwa na longola confusion atia nazo souffrir atia ba condition ezana difficile na kenda ka église nazo ebisa bino na makolo. Alors chaque jour nazalaka na église, chaque jour nazalaka na église. Yango na bando loba lobi peut-être yo mwa mutuka ezali, peut-être yo uzana mwanda ko ya bien, peut-être omona ka mwa 100 francs. Nini ezopekisa yo osalela nzambe? Ozolanda nga atia na mboka libanda. Toyeba bien mbongo eza nango na makoki te ya kolongisa vie ya mutu, parce que soki mbongo etia ona kosuka boye te, parce que para bazaki na mbongo pona kolakisa ke eza mbongo te. Mbongo nyonso esalaki nini? Esili. E mbongo banda esila ti lelo. Voilà lelo oyo baboti babandi kotiela nga motema bazomona deja
ezana nuteme bazomona deja bato ebele oyo nga na yoka na matoi ke beti oyo toko beta ye ata marto akufe jour wana bayeli papa nga amoni biso tobundani esimbi te espoir na biso ekomi kaka na peti oyo azoloba yango espoir na biso ekomi kaka na peti oyo voilà nazotalela nzambe ndenge nzambe afongoli nzela na nzela ya papa Emmanuel banda nakutanaki na ye nde nabandi komona complicima ya o nzambe aloba. Le papa Emmanuel aza pont o nzambe azosalela pona oyo ye aloba ekokisama. Voilà yango na kotosa ye na nyonso oyo akopesa ngai po na avancer na koma bisika nzambe azoluka na koma. Yango pe nazo conseiller ndeko nyonso ozolanda ngai awa na yo ozolanda ngai libanda to considérer papa ya ndako awa, parce que ye azapon oyo kosala ete lobito atteindre ba bilaka o nzambe ataki kate na biso. Voilà lelo eza 3e jour. Na yebi que 3e jour ezalaka journée ya confirmation, ezalaka journée ya lisekwa. Na lobi eza journée ya confirmation pona nini? Yesu alobaki nakokufa sima mikolo misatu nakosekwa. Eza na banzambe mususu baloba nakokufa nakosekwa, meti lelo batikala na nkunda basekwa te. Me Yesu alobi nakokufa sima mikolo misatu na osekwa ekokisama. E na ye komona ke 3e jour ezalaka sous journée ya lisekwa. Voilà okola na sali déjà 3e séance na Kinshasa awa na église na biso awa na yebike nzambe alingi asala oyo ye asalaka na chiffre 3. Ndima kaka ke okomona nkembo wa nzambe. Nazo kwa sireyo oyo nyonso azondima pokwa lelo ekoleka te alingi amona loboko wa nzambe. Kolongwa nanga matadi koya awa ezalaki pamba te, ezalaki po nzambe akokisa oyo ye alobaki. Nazoya tena sala ba matanga awa, me nazoya kotalisa monene ya nzambe epui nzambe agir. Voilà tango ekoki nzambe alingi asala makambo na ye. Yawe ye azali tata solo nakobanga eloko te. Nako prefere avana banda lokola papa azawa nako banda te so papa bandi te. Bien, merci. Papa Emmanuel, vous pouvez prendre la place, s'il vous plaît. Nous sommes avec Papa Emmanuel. Papa n'a assemblée de accompagner ndeko lelo toko adorer peto kumisa nzambe. Sobo ko pesa Papa Emmanuel micro, s'il vous plaît. Bien-aimé Kangami Sosiko Zwami. Leader à famille na eta oyo nana kokondima. Leader à famille maboko zo sala te makolo sala te nani akokai ko croire. Ba présenter au moins na liboso balobi ye yonda ko bongisa libota ye yonda ko ma référence à famille. Na mayela bomoto nani akoki kondima. Makanisa bato eza nzambe te. Miso bomoto mona kalokola miso nzambe te. Nana ndimaki Mephibosheth akoki kofanda na mesa moko na mokonzi. Me bato bazo sala na palais royal bazwa occasion te ya komata na mesa moko na mokonzi. Ya kobungisa elikia te. Mon frère, ma sœur, ozo sambe ozo na biso, oza même na libanda ya église ao. Oza na balabala oza ki dépassage.
kobungisa eliki ate nalingi ntango bandai koleka na nzambe asimbaki motema no ntango mosusu oza na moyen de transport mais ozosenti conviction wana ya kokita bien aimé kita nzambe akochange histoire ya motu na mokolo moko soki ndeko Rodrigue alelaki ezalaki na mokolo moko nzambe abandaki na ye esengo ya motema e nzambe akosala lelo lokola ezali 3e journée na ye na église awa liseko ayesalama na eloko ekufa na bomoi ya motu Amen. liseko esalama mama papa oza na ngamu na quartier 4 oza na esika no mosala ya koteka azar ezala te yesu masiya ya nazareth oyo matane kulusu ya golgotha aza moko mosusu aza te et nous croyons à ce Dieu là qui s'est fait l'homme pour amener ma place ya motu kanga misu bien aimé soko ko poussa na même ozo esika poussa na zo esika protocole aza po na yo aye po na service na yo na libanda ona poussa na maman fani na kiti na ndako même un étranger papa zota la biso lokolo zota la biso te nzamba na posa na opesa nzambe nini po maboko no eza malamu opesa nzambe nini po yo otambolaka osimbi volant ozonyata frein ozoko accélérer ozokende opesa nzambe nini ndeko Rodrigue asala nini po se retrouver na état oyo pendant que papa imazo salisa biso longo na papa Rodrigue lokola mwana na ye kotindika yo na présence ya nzambe tika osopela nzambe motema na yo koyebisa ye situation zo traverser loba na nzambe o décevoir ngate o tiki no pengate parce que zo mona ngana état o na zanango to sambelo no de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Tikanga inayemba Yesu zamala. Alléluia. Tikanga inayemba Yesu zamala. Alléluia. Onanyo sopesi gana yembelio. Onanyo sosali gana kumisio. Malobé zangateo quand il s'agit de mon Jésus. Malobé zangateo quand il s'agit d'adorer Dieu. Soki nazali na bomoi ezapo yo zamala.